Afi Laura Akamwisinga. Azo négocier na Blandine Osako. Blandine Osako a commis ma bé pour na Karine Mokonzi. Na Facebook na ye 2 fois mobimba. Afi Laura azo négocier. Comment on peut négocier na Blandine Osako? Afi Laura. Di kambunini yo. Yango batwa Karine. Oyo bazaba proche. Pourquoi ce qui Blandine Osako a touché Karine Mokonzi? Bon négociaka. Pourquoi Miatemo na pesi mbote. Yomutu o négocia. Tala siko ya Filora, il pas comment négocier. Mais comment randonnette le cola Blandine Osako qu'on négocie na yé. O ezali qu'on se ridiculiser. Ridiculiser, eza clair et net. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirique, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko atabinomoko. Tangu randonnette. Po Blandine Osako azali randonnette. Azali simple mototeki abimi boye asali likambu a popoli Karine Mokonzi to a komi mabe po na Karine Mokonzi bokanisake simple mutuana asali erreur. Mais Blandine Osako aza randonnette asalaka erreur te. Tango a touché Karine Mokonzi et lakisi a cibla qui est déjà pe a beti et loko o esengeli azako zela atala réaction ya liboso ya yemoko Karine Mokonzi. Bien sûr, azwake loko moko te, ni réponse, ni réaction ya Karine Mokonzi. Si manango atalaka bato tout, o balobelaka Karine Mokonzi. Na ba proche ya Karine Mokonzi. Mais loko ekamwisaka nga, pe yemoko pe akamwaka, e pesaka ye memi na esengo, e matisaka ye ba grade, e matisaka ye grenadine, soki grenadine, soki eloko nini wana, makila nyonso na basuki ya mituna ye ekomo ningana. Azoke lengi ndenge bayaka ko négocier na ye. Onkolo. Un jour, Blandine Osako asimba Blandine. Blandine Osako asimba ya ye nanyoyo Karine Mokonzi. Blandine Osako tangwa landa asasa. Kosimba asimba Karine Mokonzi. Oyebe loko eleka boye. Blandine Osako popula Karine Mokonzi. Mbala moko. Na kati kaka ya direct mutabenga nani ezala mi ya temo. Tangu mi ya temo benga ngana lobi nkolo awa Blandine Osako asuki. Menzoka ezalaki 7 minutes ya ko négocier. Nazolo baba seconde te. Nazolo ba pe 3 minutes ya ring te. Mais 2 ring. Donc 3 minutes, 7 minutes, na 1 minute likolo, 7 minutes. Donc 2 ring ya box. Papa bobundi, 3 minutes bopemi. Bozongi na ring, papa 3 minutes bopemi. Bozongi na ring, ba bete sous 1 minute. Blandine Osako a gagné. A gagné parce que oya yako négocier ezalaki mi ya temo. Mi ya temo, webi poste nini azana ngo penepe na Karine Mokonzi. Akenda ko négocier na Blandine Osako. Blandine Osako asuka bongo te. Akende Congo. Aleki na ba chaîne tout, ba yambie comme leader. Oyo penza auto beta Karine Mokonzi biloko pe ba négocier. Ba yambie na Afrique Info na nani
na gloria olangi américaine perdu au Congo. Bavanda bongo na sima kamera tala bato. Bazoyeba ke to yambi mwana poto en plus aza randonnette. Oya betaki Karine Mokonzi biloko pe ba négociaki. Alors siko likambo wana nga nalalaka nango te. Nalalaka nango te. Mais heureusement Nzambe asalaka. Heureusement rando kendeke kitoko. Ba site oyo ebimela Karine Mokonzi. Et comment kotake muto a touché Karine Mokonzi. Place wana Blandino Sako abangaki. Mais tangu sikoyo Blandino Sako abandi susu ba touche. Aiko komake Karine Mokonzi. Azali na soin intensive. A komi ko provoqué. Nano kutu asaya simbi mikrote. Mais afilora kaka oyo. Aiko négocier. Bino tubo yebi afilora. Est-ce que afilora azali mutako négocier? Aza mutumoko ou bien akipete ou bien apopoli. Azaka na debi loko afilora akokosala. Yango pe asala na équipe nationale. Soka lobi akomi na poto, aza mwasa libala, azali mwasa duki, mama ya bana, ok, aponi kaka shwa moko. Atalite, akipete, ayoki pete, amonite, ndenge Karine Mokonzi, ye moko mukolo nzoto azosala. Ou bien, asale loko mususu, abimisi ki afilora na ye, apupoli, Blandino Sako yebike non, afilora, aza toujours randonnette, soka maîtrisa, aza yumate. Mais pourquoi ako négocier? A plus a pesi Blandino Sako, ba loge. Nazako mono ser moko pembe, ser moko ser moko ser moko chou. Mais comment afilora? Ok ne pesa Blandino Sako, ba loge ya bongo. Ba loge ya bongo na ibiti na te. Ngai moko, oui, na lobaka na nima kwakala, mais na négociaka te. En plus, ceux qui na lobaka na nima kwakala na douceur, parce que nazali mutu ya mutute, en plus, anima kwakala azana liste ya bamakangu oyonga na kokozwa. Yango na kendeke na modération. Mais sinon te, na ninga na sala makamu nenge zali, bien sûr, ba misusu, ba ninga ba kanisa, na koteli Karine, mais na koteli ete, na ninga na sala ndenge zalaki, anima kwakala okomona aziki abungi. Mais soki na tali azana liste ya ba makangu oyo na kokozwa na fitir azape na kwe moko ya bien yango na maîtrise. Na ndimite yo poche Blandino Osako na liste ya ba makangu. Est-ce que yo po koti na tribu wana? Non. Afilora non. Non. Non, koloba boite. Non. Na boy na imaginer. Komekate. Komekate. Loba soko lingo bima tana mama paradis. Po ya spécialiste. Na kota babisika wana te. Po doki kapaya. Azana besoin biloko wana te. Azana besoin ayokaka na taille guitare. Zambe nanga. Na comprendre bouquet. Tina filora zo négocier. Ah, nkolo. Non. Non. Afilora. Ngokota na mondi wana. Kolo. Bon. Nasukisa awa. Nasukisa. Na continue ko développer ba idée. Na tala soki ya solo to ndengeni. Bon. Intilinga na développer ba idée. Na bosa niango. Duki kapaya. Yomoko boule. Moi, je suis négocier. Pourquoi? Kokansate ki aboyirando. Kokansapete ki azo dose Blandino Sako. Non. Waneza technique. Oh, lembola sani mbele. Elenge. Bon, nasuki siawa. Madebo. Bonjour, Maman Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe apambola yo. No nyonso ozosala vraiment oza moto malamu.
moto sa pesi ombongo garder no pas confiance si eloko ekokoma nango mpe kaka. Vraiment félicitations tala banda Belgique eti awa na Australie osungi nga vraiment tokos mpo naza na suki mbe na meki moya na meka te suki eza na mutu si nafungoli suki mama bitekuteku bitekuteku nde makambo Olga Kabelo oye batika yo kaka mosusu aza te original ezaka yo moko na kata Belgique tala ti Australia wa na Queensland de Townsville ndeko mwasi Nzambe apambola yo yango ano bandelaka biso mateya badoration oza moto wa Nzambe il faut na lukelo ba custom tokos bitekuteku nde makambo etala. Merci vraiment, merci maman Olga. Yonde nani yango. Bitekuteku nde makambo. Yaki yango maman Olga. Vraiment félicitations. Ululu. Mama ngayo. Okanisi ngatala. Nde makambo yaki yango bitekuteku tala. Tokos vraiment kitoko mingi ndeko mwasi Nzambe apambola yo tina kata Australie mosalo tokos tala mama okokisi posa motema na ngai ande so motema na ngai ezalaki vraiment félicitations. Thank you very much my sister, God bless you. Thank you for everything. Thank you. Good job. God bless you. I love you too. Bisous. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amayandanje. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama Nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amayandanje. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama Nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.